Mbote, habari, betwabu, kiambote kieno. Bonjour, hello, bon dia, poninite. Ni hauna bino bai. Bolandaka biso tango nyonso. Masolo ya vie rubrique na bino bozora biso na internet na nzela ya YouTube. Tango nyonso tozalaka na bino pona ko apporter en plus na bandako na bino pour masolo ya vie ezali vie quotidienne mais tozo vivre tango nyonso. Mbote na Didi Monadio epai kana sili kozwama. Mbote na Sam Kwemi na France kuna epa ozali elongo na libota mobimba. Mbote na Tofla Kabwiku na Mosinae poninite Sedu Mwembo na Ngwanzu mbote na yo. Mbote na bino Banson Mama Samba na Afrique du Sud na apport ozali tango nyonso kopesa biso kolandela be émission na biso l'émission uti koleka olobi Jean akende kaka pa moto asalisi wana afuta mbongo baluka solution eza parmi pe ba solution aux gens akokia azwa pour mama wana nde amonaki que mama oya beteki mbata nde mutu konyonga na ye regret na ye nde mutu eza à la base ya bakoko so gens anango. Mbote na yo mama Samba poninite na tambe balai na ba remarque bozali kopia biso tango nyonso boko bakolanda biso papa ndeko samasaba pour les États-Unis toza elongo tokoba kolanda masolo ya vie ya mokomwa lelo memeli bi solo elenge mwasi ye pazalaki bongo boteki na zando monene na biso na Grand Marché na kombo ya Rita bandeko balanzi. Rita ndenge tolobi aza mwana lokola mwana nyonso abotami na tata pe na mama na ye. Papa Rita kufa, Rita tikala na mama na ye, mais Rita zaki commerçante atekaka na zandu azaka na commune ya Kinshasa. Atekaka na zandu azaka na commune ya Kinshasa. Mais Rita ta de temps à autre tanga autaka ne musala ya moko na baninga mwa ba sampa ndenge tolobaka alekaka na wileri na balabala kalembelembe na muninga na ye bakutanaka na mutu moko chaque fois mutonga mona kabango mais asolisaka bango te nezalaka bino boyebi ba tonton so bavai na balabala bavai na nzela so amoni ba jeune fille musana bonsoir amoni bonjour boni. Rita na muninga na ye bakutanaka na tonton na maintes fois ndenge balekaka na balabala wana bapesaka bango chaque fois mbote. Et que ça là que mokolo mususu Rita sala que au moins 2 semaines azoleka lisusu te nde tontongo atuni moninga ya Rita abenge tanti s'il te plaît nina yeba bozela kana ndeko moko a mwasi na jeune fille moboleka même que l'on a omona été Rita ne se pelaka ne mingi azana matanga auti ko kufela mama. Ah bon, adresse ezanini en tout cas sungangai esanga adresse amoninga patali a hésité ki na été ayebi pe ke camarade na yazaka ne pe na mutute azalaka ne ye moko apesi adresse. Rita vandika na poka mobo atala mutu ayekoluka ye mutu ayekoluka ngai nani o tonton moko boye abini aso reconnaître pena tonton ngote po zambali boso pena bakutana en face. Maman tonton ndiko expliquer Rita tambo le kana kalembelembe ngam na pesa bino bonjour o ko bien ndene bitila kutena na moninga nao na tuni ebisinga oza éprouver okufeli mama yona baki na ya ça va promettre Rita ki azuba kiti achi wana bavandi amani ko se présenter nga comme na Roger na sa docteur est-ce que mona nga mingi eziska na salaka na sepelaka na yo ya mwana lelo moni na ina matanga premier te programme ezandeni non enterrement kozala samedi boya basela programme solo samedi pe tonton Roger asalini aina matanga bakundi pe bandeko balandi bakomi komonana basel échange ba numéro Rita so alonga auti musala auti zandu na ya koleka wana pe na docteur basolo li basel échange ba numéro ba se familiariser ba mesani bandeko balandi pape pa ibolingo na bango ya kiko banda Roger craqué na Rita pas craqué na Roger ba habito sala en vie ensemble
Roger a na famille bazalaki bango nyonso na bandundu na mboka. Papa Roger, maman Roger na ba famille ne mususu. Roger aka Kinshasa poye akotanga. Rita azalaki na papa azalaki na mama, ma dommage papa na kufaki kala, mama na uti kokufa. Mais loka banoko bazalaki famille mususu ezalaki ba papa leki netango ba se décider babalana. Roger kokeni pa ba Rita se présenter ba PC facture, ba préparer facture na bango ndeka ezabundo bika libala ndenge ezalaka. Rita azalaki na mongo, azalaki na mungala muta Équateur. Tebika biso na ba mongo ndenge ba facture ezalaka, basenga kobaye, basenga boîte. Mais Roger lokwa lingaki azalaki na bolingo na ye ipa Rita a hésité ki na été kokokisa facture wana babalani ndenge ezalaka kaka azimo sina akene na ndako azalaki peka na commune Kinshasa. Commune bango pe kovanda ndenge ezalaka. Roger kenda peka musala, Rita paso continuer na izandu pozandu na ye ya mwana nde mobala kuta ina muza commerce na ya salaka. Rita kenda kazandu, Roger kenda musala, Rita kenda kazandu, Roger kenda musala. Izaba mko mususu Roger peta ka ba munganga balala ka garde, seza mko la garde. Rita tikene na ndako, Roger kene, Rita tikene na ndako, Roger kene. Ba ko bota mwana bango ali poso, bana bango pe bazuk mwana bango akoli. Ba ko bota mwana ya mibale. En tout cas bolingo na bango ezaki vraiment kimia sans problème. Bande ko balandi ezaki na mukolo moko boye. Roger azalaki falasa la garde, Rita kenaki zando na tongo. Mais ndeza akasomba la garde azani toute la journée na ndako. Rita tikali ko bongisa ezalaka mwasi nyonso avant bima, soki yako bima avant mobali, avant bima en tout cas na devoir, surtout soki bozana batuti bozana bona ndako ba ko aider bino, azana devoir ko tika ko bongisa ndako, ko bongisa mobali mesa, abongisa di mobali bilamba mobali akolata na pokwa. Rita salaki devoir na kibo mwasi mobali bon ça va neto kebo to komika chombo po na pokwa na kena ba 17h tam swezaka parfois yona no yeta problème ezate bande ko balandi. Rita kena ezandu papa Roger pe atikali na ndako. Rita tamu musale sili na pokwa ndenge zala kaka aleki ne wala ndo lekasuna musala mobali te kama bien que zakina commune Kinshasa ando lekasuna na musala mobali te pa lekaro ezaki tangwana ezaki nzela na moninga na esalaki que na nzela wana azo mobali ne mobali kitoko papa Roger. Rita ena ndako eska wanda ko futela akoti batumo bosa ndako bapesi bango bakiti. Amona papa ya famille ya Roger na ba photo, mama Roger, papa Roger bandeka ba Roger na ba photo poza na bandundu. Rita s'approcher apesi bango mbote. Mbote. Tuye awa tuye epaya. Epana biso. Kasi na ba boza banani afungoli ndako. Maman bien ngai maman ya Roger. Yambi mama bokilo la ngai maman na sepeli ya boy na. Toke ka libala, tolia ki ka biso tolia ka na mboka bongo bobala na ki yango tolobi lelo toya. Maman boko te bazo ya kifunda ndenge za la ka ba uti mboka ba koti na ndako. Maman continue ko présenter. Oyo tata mwasi leki ya papa. Azaki moi jeune maman. Bah récupérer ma petite fille moko wana. Ça va bon mobali te papa lelo akola na musala. Bon ça Rita koti na ndako a se changer de bafanda ki wana a koti na cuisine donc biloko ezaki déjà aluki asala mwa fufu tala kaka asali mwa fufu bango pe koto ba na bando na kikwiti ba mela na bango mwa koi na bango mwa bière ye wana mwa ba jupo na mwana masu ba bini Roger mama zali baindeni bubomba ibalaki te ote mama bayaki ya baye premier donc les aki mobala alaki na garde le lendemain nango Rita mwaki musala ezate siko babokilo baza mutu azate kana bana batikala wana mwana musala ndayaka akenda so Rita siko Rita monitaka abokilizaka mbali boso ejenaki ye nabi ke na mwasi no sa kosala bongo soko sali bongo te na ebite soko za mwasi ndenge nini. Papa eko ya wana na ba 16h. Papa tanga komi ya bayamba ye mama ya mpona bwe.
Munoka mboka bandi wana balobi munoka mboka talaka baza bekolo mibale abokesi bato musuwa ke na bandundu bakenda bona camion bato musuwa ke na Équateur ba mati masuwa mati avion epesi wana balie basololi bakati masolo mo masanga basepeli mama eboni na mboka bakola pepe bezo na mboka baza bien bato mboka baza bien bapesi mbote batiki kutuna biloko bona mabombo yiboye penza bo tayegeza surprise ko sala o boina bo tuna totalement sina bino na mwana ya petite sœur na yo mabo sa mikolo boy tona biso nanu tona biso pena nanu mama basaka bo ndi ko balance Patali TV ekomi bakende kolala ndenge ezalaka mama lobio papa tozala masolo qu'est-ce que solo bon nous solo te toana masolo qu'est-ce que solo te papa masolo moto solo ayate to solo kakaza masolo na biso osabata sani za mosalibala mabokila lobi aswana mwana mobala asani akolobani mama bato azangi makambo koloba akotine na chambre akotisi pe bana bakolala o wana pe petite fille ana akolala mama na tata mwasi babimi libanda na veranda bande ko balandi mwana mwasi akoti olala alali ko nizaka na mbeto abaluki na mbeto mobala sate akiti na mbeto aina salon bat bazate asimba porte salon e okangate abini amoni na veranda desi kiso banda soki 22h bakendaki ko solo 2h du matin siko amoni te apusana akende kotuna bongo eza problème eza nini to salani mobala sede kasi na musiki na zoya on s'azongi sur la chambre mais où mela lisu ba 30 ba 45 minutes mobala ekota mobala bin akoti na chambre non aussi baté en tout cas biloko wana ngana ko ndima ngote mobala nanga nini na lingi te en tout cas musa bimi na salon akoti ma bokilo mon tata moi si bon on se ba bokilo po leki ya papa ya Roger tata moi ça saka bokilo bon on a besoin de chuchoter maman lo ni maman pese réponse ya Roger nangai problème eza nini to fanda na maman to la na maman yo zaki to zaki bien to zane journal ba yo tango ye boza pe bien kana puto nini mobali pongi e boy ekime liko yate abil aisi musilala na yo musa me ko kaka pongi na ba soki ba 3 heures mwana mais bien que pongi zo simba te na ba 5 heures abi ya Roger to la mukaka yango yo ngana bongama ndena bongisaka ngana yoki ni musala ngana kinizando mavana bima fo bisangeza problème ya Roger lobi ndo moni mama bongo baye na tata mwasi baye balobi na ngai o baye na ye wana tata mwasi baye na ye kolandela coutume na biso bandiko balandi to senga pe na bayo wana en tout cas toluka bomba pesa biso baye pesa biso zala pena ndenge nini kolandela coutume na biso babi tulu fimba tulu pemba esengeli kozongisa makila eza système akintsudi tata mwasi wana aye libala nini tata mwasi aye libala bandeko balandi to telemi na esika wana toyebi te tulu fimba tulu pemba kozongisa makila phénomène kintsudi nayebi te toyokaka na masolo bato nyonso balekaka na makambo wana ya kintsudi bazalaka préparé bien avant ke wana ozala kintsudi na yo wana za kintsudi na nga wana za boye na nga ezalaka préparé nayebi te Roger azalaki surpris na opération wana na phénomène ata mama na ye ayena na tata mwasi na ye to Roger eza parmi biloko elongolaka na mboka ayaka na Kinshasa okazo pe ekutani atangi classe na bimpe médecin to Roger yebaki yango te
mais nga na kolika kolandela masolo ne toyoka ka masolo bayebaka ke o wana zokola zaki ntudia o wana kuna o wana zokola yango to kosenga na bino baya bandundu bandeko bayanzi bobenga biso to bokomela biso expliquer biso eza phénomène nini pele kaka ndenge nini biso eza masolo babeteli biso mama Leka Rita zo beteli solo yeza muyanzi te mama Leka Rita aza mungala moi to meka ko expliquer bilango na mozindo na nguza te mais bobenga biso bopesa biso boyebisa biso ezalaka ndenge nini bandeko bayanzi. Roger Vertige na tongo mwasa Roger abattu basalika ki mwasi na tongo na Rita Lamuki atili ba mamati bien que boyeki ne bango komela bango balingi kaka o bango balingi salema Rita ke musala Roger ke musala Rita kota kenenge na zandu avant ti bandeko ni bateka na zandu botalanga makambo kutena lelonga na bala mibale belinga mwasi mo na ndako tata mwasi mobali nanga yoka kintsudi sengeli bazongisa makila ezalaka te makambo wana ebomaka yebika biso batekishasa Roger pe kota kenenge na musala abeteli bandeko ni ba médecin mon frère en tout cas makambo wana en tout cas ebomaka yo faut lukaka moyen o dégager bango bakende bandeko balandi poke koki bazongi na ndako. Roger so m'a expliqué maman na lobi aza catégorique ye ya mwana batindela ki na mboka ya mwana makambo ya lobi ya mwana ko salema bandeko balandi Roger zo bata sala nini ndako komi na ba tension Rita pe kuna talaka mwana mungala makambo na yebi yango te bazo mo eloka ko sadezate bandeko balali tongo etani bakuna balamuki to akana chambre ko Rita telemi akiti na mbeto yako funga porte. Na hizo mbonga wendi. Nile yako zambonga wendi tata mwasi. Roger kiti. Meza nini? Kasiti. Ngana yaki anga pele yaki libala funga bandolamba o bandole biloko nanga. Mama boye bisanza po babia kasi yako zambonga. Mais ye ekutu kishasa kaka lelo aibi kishasa te. Mbonga wendi na kopesa okele wendi ni. Oyo pia kaka. Roger na kanda asuna shamba ya déposer mbona miti Rita Lamuki asali musala mwasa salaka bali pa Lamuki basukoli ba militi bakena ba musala ba kote batikala ki Rita mwana musala ye alambi bombe kote batikala ki balambi bandeko balandi tokomi na deux familles na ndako basi mibale na ndako moko mwasa kintsudi mwasi moko mwasi officiellement Roger bala Roger na po biloka mamana etata mwasi nezana biloka mwasi nezana Roger ali ndeni ndako ekoti pito pale eboti matata acha biloko na sani tata mwasi palo bingapi bakocha yanga Roger zo banga kulia biloka tata mwasi yebika bauti mboka biso tozaka makanisi toko bauti mboka akoza na mweloko moko tanga kochange kanginga lisusu Roger zo ebata sala nini mwa mobala ko asukoli na ndako te ndiko balandi papa Roger abengi ngamba kamna lobi na mwaso batindeli yo yeza mwaso topona depuis kala ufo bala o wana biso to yebi ete menga na bala ki mwasi na tindeli bino mukanda na zo bala bolobi bino boza na mboka kuna mwebo yezate famille ya Kishasa ndi assistant na libala bongo na lelo boyelinga mwasi mususu so zakita mwasa famille na biso te na ko yeko ndima na bala mwasa mibala mais tata mwasi na nga na benga ka tata mwasi leki ya papa nanga ikokiko salema te ndako ekoti pito pale ndako ekoti mobulu Roger kana koluka batoli muninga na mwabise Roger ça no ba démarche ndé na opoto bandeko balandi bakima makamba bongo posa bandiko saba démarche apoto bandiko saba démarche apoto bandiko saba démarche apoto bandiko saba démarche apoto bisi mama na mama ngana ina kende poto fobino bozonga mboka poso na keikuna comme ça na banda ko se débrouiller na poto ndenge za kaka bona bengisa bango baya na poto men le quoi na lotine la bino chaque fois ya kolia makambo soma na bi jamais ko sabite mama na bana bino ya solo bino bokende ngana tika ndeko balandi Roger kimaki na ye kama ini bali mama na tata mwasi omwe bayoki maloba ya Roger Roger sumili bon biloko ba mungu yembika ba utika mbuka ndezala ba mafuta bloke bele ka ekisa makaya ketika baona nzela bakei bazongi mbuka
bande ko balandi Roger tikala esika ki santé malamu te démarche pas pour ta bundana azo bundana a mukanda boy azo entre temps nzoto zo simba te Roger zo bel ba bengi na mboka Roger zo pas la bonga le bien makambo nga na tinda ki yo zo nga ko saila ngote mais papa na lobi na bino ke non ça va démarche pour moi na vanda na bango a ezati on a ba bazo na loti na mbongo chaque fin du mois Roger zo bela Rita zo ibata sala nini basilisi balosambo ba pasteur nyonso yora bata makasi nyonso na losambo basali losambo zéro Roger à côté hôpital hospitalisé Roger zo simbate bandeko balanzi pasi Roger kufi babengi na mboka Roger kufi batamboka baye baleli Roger basali cérémonie lokola Rita mutazaki ndeti à la base baboyi ko sokola Rita zongi pa na bango baboto di presque babiloko nyonso Rita zongi epa mama leki naye na bana ni mibale kovanda yepake luka basali na nzambe ndenge ezalaka kaka soki basalelaka nzambe mpe nini basali les cérémonies basokoli ye 3 mois 4 mois 5 mois Rita zongeli musala azongeli musala ezandu na ye malembe akomokende zandu vie komika bongo ya Roger kufa na ye babosana koto kuna na ebite bana ya Rita bakoluka batata leki batata mwasi bamama kutu na mama leki bie bakoko par rapport ya incident ekutana ina bango bandeko balanzi une année après neza kaka mwasi ya sakudeki mobali ngo mususu na nzela mutu mo atelemisiye basololi ache mo litoi ne tolobaka bakomi komonana Rita pa beteli mutu na le passé na ye nga na zaboy mais ce que mutu na garçon alingaki ye papa alingaki ye chaque fois la na Rita encore Rita mo ndeti moi solo so zo nyanda kuna ba moi ba solo laki mazo ye bate ba solo le makamuni moi mobali wana alembi ba solo ya koyoka ya Rita imo miyoka solo te mais muntu azala na ye entre temps ba ninga ya Rita famille ya Rita yoka Rita solo te mais moi mobali wana ye alingi Rita yoka Rita solo ande ko bala no bala na ya kufa pa misa bambala msusu ba vena Rita bien soko leti solo puku mo ekufie Rita bien na zoka ngote soko mo solo mo ekufie ya na zoka ngote ya ki osimba te mo mobala supporter na solo wana te mo mobali wana ekokende Rita meyebi na ete ayebi na ete kazala kabongo kolala kovanda alingiso mutu mususu bandeko balanzi mwambala na palingiye azaki mwana kitambo bakomi solola bakomonana bakomozala mwambala na pazoka esolo mais a persévérer kozana na Rita bazovanda biso kande tozalaka makambo onde ezalaka azalaki mwasi libalo babalaka na mbongo me kolinga mwa mobali wana na komba Clément bavandaka Rita pe ajida se pusani ya komina ba 40 d'années akendaka ne pe ka zandu Clément wana pe asa mona kitambo asalaka na epe nezaka biso basi Rita komoko kama changement na nzoto ande ko balance akasombi test à grossesse atala boy asana zi asimbi mutu ngamukolo boy mama bala mibale nakomi na zi
nazaka mosa libala babala nga pena lilo ina ke kumba zemi ya mutu moya abayine kutunga te tango tozolo batango nyonso bolingani na lingi mobali na ebika kavanda na kitambo na lingi mobali na moni famille mobali te na moni bandeka mobali te tala kote bokomi Rita bengi Clément ça va na pourquoi tato Clément ina pourquoi Clément to ina pourquoi ba solo li Rita bien na zomo na nzoto na bien te na sakite sala accepter testango ndenge lokole markaka na zeka ko jaze mpende ni tuntu bakito to vanda nanu to bundana na prendre se présenter pa na bino tala kaka ngana zala mwasi na nazala na mwasi te mena bota mwana moko mais l'ingénieur qu'on a officiellement parce que nous aimons to comme ça on va presser par rapport à ma cantine to ne ko kanisa moi te que bébé ma cantine pe parce que nous aimons ce que to sala ni ba ko mais ate to ko bundala avant et ko e bana to tande to sala posa mukolo na ko tika bongo te ndé to sto ngani bande ko balandi basoyi na Clément lelo lobi na mo Clément yete abengi peut-être toute la journée qui t'a pas s'inquiéter abengi ni mo Clément zo lekate lobi kuna bengi Clément zo lekate 4 jours 5 jours Clément te fazo lekate Clément zo benga ete ami tout ça bon ce Clément akimi pour que naza na zemi to asali neti ndenge ni ya misana koma kwa kozanga na zandu mazomona na te badinga pe batuni aboto mona Clément soute mikolo pwani nazangi réponse ko pesa Rita lokwa na kosola na Clément yebaki pa ba Rita mais Rita officiellement yebaki pa ba Clément te après ça na adresse avant na kitambo na vini songo mais numéro penza na za ngosuke a décider akende kitambo pende ko balandi mona mosa komina kitambo atuni pa avenue balabisi avenue le quoi yebaki numéro T exact ya lopango abani ko tuna nazoluka Clément azande ni azabu Clément azande ni Clément azabu pende ko balandi akomesika moko akuti ba jeune garçon moko bilenge mibali bazo tchumena bango dame na bango abi nazoluka pa Clément bana moni bana to bina luka pa Clément bana bakam papa Clément kiniskana ya parcelle est-ce que mona zoteka ba Clément bazala wana papa Clément bazala kana Rita patambusi makolo akomi na lopango mbote mama mbote mama luka pa Clément wapi Clément wazaboye azamulai azaboye mwa pembe mwa boye Yona Clément zo luka wane okay kingandie ayi tantino zo luka Clément ya Clément ndeni fion pa kamso buzani likambo te na zamuninga ne mama kotana uzamuninga na ye boyeba ne liwapi fi akosi to sa rappel Clément no sana sonas to sa kane na sonas busaka ne Clément na sonas ya solo wana na département ni ya kito mo ba kisi ko me bele zape nyinyango ba mo pe olemba te ba kisi mama tozo tunu ba question que ce peut mona ne ozo busana na Clément iso le que la biso yanto linto yeba vraiment il sait so vérité Rita mo te ba question eleki parce que comme ta na lopango habiter na bimanga nae na ndenge ni no ndenge mo sa ça fait une semaine nazo benga téléphone ezo lekate bandi ko balandi solo koti mungu lopango ningani ça fait une semaine ozo benga ezo lekate tanti vous avez un problème les sibino naza mwasi et Clément na vivant na tête abi ça fait une semaine na benga Clément téléphone ezo lekate et solo wana boy bani ndene pitene Clément to bani kala ojezo kende ba 8e mois depuis bani Clément pas na biso et pas biso bato nyonso ba yebi mama biso bosali 8 mois to do yebi to ndene non lokola yaza mobali aya pas na biso to na epe ko bongisa to na ko bongisa
yango na moni ikoleleke belé nazo bien téléphone zo lekaté depuis ayaki jour tout soleil makambo moko boya kendaki yo nazo mitungisa eza ndiko balandi mutamta azukwane na lopango ba mibali bazuba kwenda bomba basi bazuba kwenda mama na obakutaki na balabala azaki mama kuta Clément et pas azukwane nae fille bazo solo na Rita aza leki ya Clément ndiko balandi Rita lobina bon ah maman tantine et ça problème nini na répondre déjà à question na bino na habité bon bah c'est même lui ça na sonance azo musalate habité wana na kosaki mais si connait na vérité na za mwasi na ye ya zabo na za pena zemi il y a 2 mois et on te soleil dernièrement mais depuis tout soleil makambo na musali kazo ya ti on a mitungisi et on a bina on a ye oza na photo ya Clément na téléphone na Rita a juste téléphone na Android na bandi ko look oh chose bizarre to Rita look ba photo ya carrément na Clément na téléphone ezate aza ba photo nyonso même ba carrément na Clément ezate Rita mituni ba photo elimo to ndengeni oh aso kam o mesika ba photo même jour à saute petite sœur ya Clément a eu téléphone à la gisi Clément yewe Clément oyewe bakuti pe na ndako babimisi ba photo Clément yewe pende ko balandi ba confirmer que Rita moi c'est à Clément ba ebité ba loba nini ba sala nini ndenge Rita relaté bon li solo ça fait 8 mois ya kutana na Clément ndiko balandi ndika na lobina bino bato na lopango baziba position motona kwana e ba ebinde nini bakosala te mwana atali mama kurutu na bango ayebite basala nini baloba nini mais maïse sopani bazangi eloko koloba abit mama Rita zana motema monene na makambo tozona to ebiso motema monene imba moka bangi bo bisana te que Clément a eu problème te mama zana motema monene amta ko ebisa abi Clément ozo luka wana Clément ka auto l'action na ba photo ça fait 8 mois Clément kufa ita gangi nini ça fait 8 mois Clément Koufari t'a piqué crise. Mandiko balandi moi la mwasi ya kueyi. Talaka na lopango inconnu. Ba yebiete. Ba yebite basala nini. Ba kimi l'hôpital kitamba mwana mwasi o izaka na bisote. Ba mimi na ngalema. Maman Rita lobi tala lisusu problème. Bana basi le phénomène téléphone mutata téléphone na ngate ba code belé ba chemin belé na téléphone moi ba désactiver téléphone ya Rita ils ba lokata numéro ko benga ba mimi na kilinga le Rita comme ko signer wana depuis 13h Rita zaki na lopango wana tanga piqué crise ba kene na hôpital famille ba to mininga au moins ba kena la police basali soki plainte soki bas déposer soki ni to mininga mwana mwasi ba expliquer kana na soki expliquer bino awa yake pa na biso ayebeza mwasi ya Clément sa kufa to expliquer etala mwasango akweli biso na lopango pande ko balandi na 16h30 téléphone sonné bayambi téléphone na kama de Rita po na bo o to zona Rita na clinique ngalema anto to na ko zela mutu to soka benkene sa famille na boba na clinique ngalema to na pa bien bo na bo wana Rita azaka na kata inconscience famille ya Rita na clinique ngalema bakutani babandi ko expliquer likambo eza nini Rita azaka na kata inconscience na soins intensive moi les Rita bi pardon moi na bato na tika na moi na bato
mwana bato asali nini expliquer alingaki ndeko na biso mais ndenge badate azopesa ndenge na biso photo tolakisa abi eza ye ndeko na biso wana esi akufa ndeko balandi balali butu mobimba ntango etani Rita alamuki zemi ebimi mwana mwasi ndeti trouble esali ye ayebi te asala nini aloba nini abima na moto akufa bango mpe na eteni na bango ya bangala ndenge ezalaka kaka balingi bayeba eza problème nini ndenge koluka koyeba eza problème nini bake kodécouvrir ntango oyo Roger akufaka famille ya Roger ya bayanzi ezwaka liputa ya Rita etiaka na kati ya cimetière na kati ya cercueil ya Roger onde ko balandi pone interrogation to ebite batiaka liputa wana pona nini wana ba malédiction wana makambo na ngozolanda ezolanda Rita ti Rita kele ko na mutu ya kufa bazwa liputa batia na kati ya cercueil maman ya Rita abi ake plus loin alobi famille na biso famille ya tata ya Rita bande ko balandi ils ko engagé ka bango ba mongo il paraîtrait tata na Rita zaki mukonzi munene kuna pa na bona bangala maman Marita zaki 4e femme la cérémonie basala kata papa Barita kufaka il paraîtrait ceux qui mukonza kufi bakundaka ye na ba travailleur ne ya bomoi eloko wana ememaka malédiction na famille ya Barita na bien engagé kaka moto abete biso di solo pour tous na ba preuve na ngote ne tenyo wana onde ko balandi ta la vie ya Rita maman ka Rita abi nyonso wana za ba malédiction zo na Rita poti lelo Rita akende kokoma akende kolinga muta kufa famille ya Roger bazana responsabilité Rita zalaika na problème depuis kala azaki on na malédiction ou teki na famille na bango et pas batata na e malédiction wana bande ko landa Rita ya muto azana malédiction na ebité akosala nini akutani susu le comme malédiction zo landa e akutani suna Roger azana na problème akini sudi na famille na bango e bagisa de susu malédiction si ememi Rita akene ko linga akene ko zemi ya muto kufa wana nyonso isaka na kati ya malédiction mais Rita asambelaka alekile ba prière nyonso bandenge na ndenge o soki ba grand pasteur soki ba nani ebite soki bazala basalela Rita o bakoki kosalela ye mais Rita zaka na ba malédiction maman le Rita le gaza na poser la solution tant balandaki masolo ya vie pa bandeko na mama zaki na poto albi benga mama masolo ya vie boye bandenge nini bandeko bakopesa bino solution numéro na pesa la na affiché na écran wana bokomela biso boloba Rita pas longa na eloko wana asa mama ba mi balé c'est vrai âge ça na monana na ko 50 ans te akoki pas za mutu na mais ko za susiko nani pour ça comme tina niveau akene ko bimana mutu akufa akumba na zemi botala niveau ya malédiction to sengi pe na bino bandeko bayanzi bo expliquer biso phénomène qui nsudi za la phénomène nini tala wa pe pai to sisi manaka na biso mukona lelo tolobaki lundi le 7 tozana manaka spécial dédicace bokomela biso bopesa bakombo tosuki ya tokutani na élément mususu na émission ya sika pona mbala na biso oyo ekoya ciao.